Meilleurs vœux à tous, bonne fête pour tous ceux qui suivent ces magazines, bonne fête pour tous les téléspectateurs qui aiment bien notre magazine Jeunesse et Développement. Chers jeunes, l'essentiel ne consiste pas de manger, de boire, de danser, plutôt il faudrait réfléchir, faire les bilans de l'année en cours, voir qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que nous devons faire pour l'avenir de notre pays. Raison pour laquelle nous avons fait venir un leader qui parle et qui encadre aussi la jeunesse. Il s'appelle Monsieur Nkusu Nzalapanda Nangola, Mbote Mfumu. Mbote mingi ndeko mumpe longo na bandeko balandi baso na bisika biye bazwami. Voilà, ozali songianzila ya lingomba munene ya vuvamu uyo ezali ko kamba, ezali ko sangisa bilenge ebele pe ozali molobeli munene ya bayindo na mboka na biso pe na Afrique. Lecture pe na mokili mobimba. Lecture ni ozali ko sala pona comportement ya ba jeune na période o ya ba fête. Matondo mingi omoni boumbo ezelo mabe pamba te feti basepelaka tango nini eloko nini ya malonga oyo tosali po ete tokende kosala feti to pe kosepela tokolikia boumbu lokola ezokoba feti wana oyo euti koleka eza feti ya bamindele bango nde bayaka na feti wana bango pe na suka mbula bakosepela kouta na bango na hiver balingi bakota na printemps bamalile nyokolaki bango basepeli pamba te mikakatano ese lokwa kosila siko biso batu bazosala alobi tokomi na suka mbula nzambe abatelenga mbula mobimba tika na sala feti membala musule depo ko okufa osomona donc okokisa mbula yango te ezotinda yo osala nanu feti pamba te sengelo yeba makoki na yo eza boni o ezolingisa yo o dépenser misolo lelo ebele ya mabota babandi bana balati bale babini mokola poso pe ezoya bakosala susu kaka yango esima nango nzala ekoti makasi bazana biloko ya kolia te elingi koloba kozanga bongo ebele pe mabale kufi mais kaka yango te po feti yango mundele mutayaka nango te ya zana mbongo na ye ya kosala feti wana ozana mbongo na ye eza feti ya bana mike Noël eza pona bango kuna eza feti ya bana mike basepelisi bana na bango na suka ya mbula bazokota mbula na bango asika basali ba bilan d'ailleurs botalaka bien omoni bakangi ba magasin bakangi ba entreprise misolo o basali basali bakepe vacances bake balena no ba meli pona ba bénéfice bango basali alors na tango bango bazalaka awa ezako sala mandenge ni tango bango bake ko pema bongo bake ko lia komela bo esika bango bazolela nde esika bazokanisela pe ba travailleur na bango nde ba travailleur bakumbi feti wana na bandako na bango lokola ezalaki colonisation mokola Noël basalite bonne année pe basalite patron asepeli po azumi solo belin pauvre asepeli po patron apesi moi ba déchet ake kolia na ndako nde okomona na mokolo ngo ya ba Noël na ba bonne année mingi baliaka loso ngombe soso parce biloko balete mbula mobimba nde mokolo ne monani sko mokolo ya feti ya kolia mi suni wana nde ko sala pe pasi parce que biloko ebele oyo bato bazolia na basuka mbula ngo eza biloko moko eza na qualité ya malonga te na suka ya tanto banambula ba malade ekoti bato bani ko kufa kobela makasi bana babeli mingi bakufi ote bandoki babomi bana nzoka bato bagina ba stokaki biloko oyo komaki na bakota suka batindeli pa ina biso bambwa yami bale pona jeunesse ezali pasi pema parce que jeunesse na biso ba piéger bango na ba masanga na ba mabina donc mikolo eza mikolo ya bazemi mikolo eza mikolo ya bazemi parce que ba jeune bakosala ba mobulu na ndenge longo banité parce que mokolo eza kolia na komela eza pe mikolo muyibi donc kaka pe makambo pe nyoso ka kezo sangana pasi ezali mingi alors l'état za na musala ya ebele musala ebele l'état za nango yango ezo senga bokonzi esengeli ezwa bokasi nango na mboka na biso pe na bamboka na biso po bokonzi ezwa makasi esengeli balongola makambo ya koswana makambo ya kokabola biteni mibale ba opposant na bato ya majorité parce que loko wana bato bazoyeba te ke yango eza ko fragiliser pouvoir parce que pouvoir sikoyo
na ngambo na ye azana mindondo po mindele bazwi pe batu moko na kati ya mboka na bamboka parce que sortali partout na bamboko bango baza kotia miso eza kaka bongo eza kaka Kongo te bamboka nyonso bakela ba opposition wana souteni na bango bamindele po sikoyo batiaka désordre alors bato pe baza na pouvoir kaka bango bamindele bakoloba lisusu omoni ndenge bazomenase bino omoni nde bazomenase bino botikela biso madusu po tozwa bomengo na bino donc ezali système oyo ezosala ke mindondo ezala pasi ezala et puis jeunesse bazwa ntango te ya koraisonne nde bongo batieli bango distraction ya makasi ya masanga mabina batéâtre désordre politique mangomba ainsi de suite ya solo mfumu soki totali bien na ndenge olobi bilenge soki totali même ndenge bazali koloba na télévision bilenge misala ezali te bilenge bazo souffrir misala ezali te mais soki otali journée ya lobi otali nombre ya bilenge bazo mela masanga nazo mituna mbongo wana eza réellement ezouta wapi te eza kozanga mutu nde ezosala bilenge na biso bongo pamba te lelo komona bamelaka masanga bamelika lobi te mikolo talaka mikolo na babar na bapokwa jeune homme azoluka misolo na ye kobanda tongo mbamso aza porteur aluki misolo na ye metango akoma na pokwa alobi mpona nani olosa nzoto mwasi masanga ayebi te ke mosala na azosala ebongi abongisa avenir pamba te nzoto mpe eza nzoto elembaka donc jeunesse na biso ezali piége makasi yango bozomona na lelo oyoyo bajeune bakomi mpe manipule parce que eloko basala na boyindo même batata na biso bazalaki forme na mundele batiki héritage wana na biso héritage wana mpe ezokontinue kaka na bazoya nsima eza kaka nini bilulela talanga ndenge nalati talanga ndenge nazali nde wana ezosala sikoyo te bilenge bayebi te kosorganize lelo bazopesa pasi nyonso bayebi te pasi toza nango ezali gouvernement ezali boye mais sikoyo tuna ye mbongo oyo ozwi na tongo ti pokwa gouvernement mutu atindi yo kende kosakana nango ozomona mais mutu ayeli yo masanga pembeni ayeli yo bafilme pornographique mais ye mutu apiége yo ozomona alors l'état sikoyo po azwa makasi ya kolongola biloko wana nyonso tour ya bajeune force ekozala te parce que aza vivre sous pression sous menace omoni yango moni ndeko mumpe bino télévision ngongo ezalaka moke yango toza koloba toza kobenda matoi mingi na bilenge lelo tozobenda mpe matoi na baacteur politique lelo soki mpenza ya solo bolingaka Congo bolingaka mboka bolingaka peuple tosala oyo ezosengama na biso na ngonga oyo mpo na ntango tokomi ezosenga biso nini réconciliation ya classe politique toute tendance confondue pendant 57 ans bo servir peuple te bo servir occident lelo tango ekoki pamba te mbula na mbula eza na makambo nango 2017 ezokende kosila centenaire ya 2000 ya 1917 biso bakongole eloko bazozelela biso mokili ezozela tobikisa Afrique po bongo moto mwindu ako akobika mais Congo aza na avantage moko parce que mundele aza na nyongo na ye mundele fo futa nyongo na biso to banda makambo yango na mbula oyo ti tokoma na bambula ezoya ba 2021 likambo banyongo wana esila ya 100 na ya 57 ans mindele pe bayebi yango malamu e mindele na ndenge bayebeli yango bomoni makambo oyo bozoyoka lelo te non te marche Efesalem était boye le 31 décembre te accord ya le 31 décembre 2016 ezatana eloko ya malonga te pona peuple na kati mais accord ya le 30 juin 1960 yango wana nde eza na mbongo oyo biso bakongole tokobandela tofuta classe T santé ezala ofele bajeune bakela baentreprise université ezala gratuit parce que Europe akodevoir biso ebele ya mbongo alors nakolobela eloko moko babengami lelo mikolo oyo na lingomba ya bamo le 16 février 92
ezalaki pour conférence nationale efungwama bilenge bakufa et après conférence nationale efungwamaki de 92 à 97 ya entrée ya AFDEL cardinal Mosengo l'air wana yemta kambaka conférence nationale effort ni église catholique asalaki parce que wana conférence nationale kina bokambe mina bango effort ni basalaki pona ko réconcilier classe politique alors que conférence nationale souveraine ezalaki pona réconciliation nationale pendant au moins 5 ans il y a réouverture il y a conférence nationale oyo batu bakufela résultat zéro bongo oyo bazo projeter lelo ndeko pesa résultat malonge pa ya peuple ikele veza makamba lukuta problème ezali il faut toyeba bazo sala bongo pona nini likambo bazo sala la bongo parce que bayebi que ce qui le peuple congolais a se réconcilier entre ye peuple congolais soka yokani na ye kolandela message ya mfumu kimbangu ndenge telemi ndenge zokota na matoi ya bato mundela ayebi que siko tokomi na point ya contentieux Europe Afrique et période ya président Kabila ezali période oyo mundele il faut futa biso banyongo na biso parce que Congo oyo eza n'importe quel mboka tezali pays prophétique alors ndenge wana ba utiliser lisusu kaka bandeko ya catholique pona kosala nini kwa embrouiller sikoyo situation esalema ete makambo na eleka yango bozoyo ka transition sans Kabila siko totuni bango soki transition sans Kabila eloko nini ekobonga na mboka oyo parce que Kasavubu azalaka président azalaka catholique Mobutu azalaki président azalaki catholique mais eloko nini ya malonga batu bazwa kobanda meme na Kasavubu tina Mobutu tina lelo eloko nini peuple azo bénéficier na yango eloko te alors zela tata Mobutu azalaki catholique Mutamutu Tshisekedi catholique donc na opposition na majorité bazalaki kosambela na kati église catholique c'est que na matière ya église catholique bazalaki na facilité ba réconcilier bango basalaki yango te bongo lelo banani bazo semer division toujours kaka bango donc peuple esengeli azwa responsabilité ne ya koyeba ke akosami mingi akosama lisusu te nangonga oyo mutayela ye discours te surtout jeunesse mutayela ye discours te même étudiant mutayela bino discours te obima bengana kinga ndizongi saboye te discours kato nango moko réconciliation bo se réconcilier parce que bozo sala makelemba ba mususu balongwe ba mususu bakoti biso peuple tonyo kwa maka mbaloyo mabele eza ya biso bomengo eza ya biso boyo kana kuna bosenga biso bolimbisi biso na bino tosenga mbongo pa mindele na tondo mfumo pongo ngana biso vraiment eza moke bosenga geza na milai te na makambo bakasi kitoko lelo tokoyiko yeba bilenge bakolanda modèle nini na domaine nyonso eza na domaine politique eza na domaine ya sport domaine culturel bilenge bazaisu na modèle te bilenge bazana ko souffrir bino bozali wana maloba na bino ezali nini et puis opesa pe maloba na yo ya suka pona o etali makambo esclavagisme na kuna na mboka ya poto matondo mingi to komina no buku oyo ma lettre adressée aux étudiants pour leur avenir pour la paix et leur avenir kombonango voici ma lettre OK to komiango na tina pona bilenge lelo eloko basengeli koyeba ke soki tolula kamindele toluli ba asiatique toluli ba arabe lobi eza tourna biso bato wana pe balula biso ezali ekoki kondima mateke nzambe apesi biso mabele tonda bomengo bongo apimela biso mayele ya biloko wana soki eza pona kobongola linyoko ekoma kwanga wana mayele ezali mais soki pona kolamba cuivre nzambe mayele wana apimeli biso alors que bakoko na biso balambaka cuivre basalaki balamba ipe mabende donc modèle tozangi yango parce que tozongi te na bokoko bao basalaki bazalaki modèle ezalaki alors lelo na likambo ya esclavagisme ezali lite ya munene pona ba congolais oyo bilenge bazoko linga soit koyoka te soit soki pe ba meli pe zodo de soki pe nini biso tozo bango boy Libi ya Kadhafi batekaki biso te na Libi ya Kadhafi mais sima ya kobebisa sikoyo Libi mombongo ezosalema ya bayindo wana presque baza ba West Africain bondambu pe ya ba jeune ya Afrique centrale bazalaki mais bota la destination ya esclave wana bateki bango na Libi po bakende mboka nini banani bazoya kosomba esclave
na 21e siècle oyo yango ezolakisa ke mutu mwindo aza nano esclave ya koteka. Omoni misu na biso sikoyo emoni ke ezala baarabe ezala mindele bazolinga bazongela commerce na bango oyo ezalaka parce que jusqu'à présent pona bango toza nano indépendant te tokomi nano batu te tokomi nano libre te. Alors jeunesse oyo wana ebongi eyeba malamu ete lokola mindele bana mbongo na biso tozonga na mabele na biso. Tozonga na mabele na biso parce que nakata mabele na biso nyoso eza ya kokoka. Baye bazolanda biso chaque peuple atambolaka selon ba prophétie ya motinda mina bango parce que na kati ya ba prophétie na kati ya motinda mina bango mayele nyoso ezali. Toza na posa ya kosenga concours ya mundele te po tozwa développement. Kaka mundele afuta biso mbongo na biso ba capacité na biso inné. Ce qui lelo l'état lobi ke akoencadrer yango na niveau ya université ba tie misolo ba jeune ba kota na ba recherche ya solo encadrement ya jeunesse na biso to luka ndenge nini jeunesse komata to longola bango na ba kwiti to longola bango na ba désordre ils continuent à produire non usine wapi ya ba kwiti wana ya mais usine mais justement tozali piéger il faut yeba histoire na biso. Soko yebi histoire na biso okomona ke jeunesse na biso juste à l'approche ya indépendance ndebo komona papa Dimitriou édition le Ningisa na édition Ngoma ndesko babandi ko sala ba concours de danse ba zuba jeune babandi ko sala ba concours ya ba chanson fo boyemba kaka ba chanson amoureuse pona esala ke tango bozo yemba ba nzembo wana bokeyi plus na kindumba ozomona yango ezo continuer même tilelo eza na ba société beleye awa epana biso ayela ka kotekisa unité aye kotekisa ba nini na bongoli akozwa ba jeune sikoyo ya kochaka bango na makambo ya mabina omoni bakobinisa bana na biso na ndenge ya mabe nzoka jeunesse ezokanisa ke tango bozo lata ba mini jipe l'air bozo sala kindumba bozo kanza bozo sala la jeunesse nzoka boza ko détruire bo moto na bino ba vie nyonso lelo balobi ba betela o nyonso ba rata vie mais batango bazalaki ba jeunesse na bango ba gaspiller ki énergie na bango kaka na ba biloko ya bilulela tozana musala ebele kasi na lobi chaque peuple se développaka na bokoko na ye parce que nzete nyonso akokola kaka na misisa na ye indien na ki indien na bango ba chinois na ki chinois na bango ba japonais na ki japonais na bango ba européen na ki européen na bango ba arabe na ki arabe na bango biso pe ba yindo na ki boyindo na biso nyonso tozana ngo tozange lokote matondo mfumo Songanzila papa Nkusu pona boye inabino pona bo honorer biso penza pona kopesa mateya wana na bilenge ndeto kolobana lo français balobi si la veillée se savait la jeunesse pouvait donc ceux qui bakoko bayeba ki bokoko na biso kozala boye mbele déjà na bolenge mbele bazu ba disposition. C'est pourquoi nous disons aux jeunes prenons conscience parce que dans 10 ans on ne sait pas la jeunesse to représenter nini to kozala nini. Alors yangwana mfumo ndenge alobi na nyonso lobi ba jeune bayoki bakosa mate mate na nzela to tia pression de na ba politicien ba se réconcilier ndé tozana besoin ya kimia besoin ya kimia mboka nyonso batonga kango na kimia bango ba mindele bazoluka kimia pa na bango biso pe tokoluka kaka kimia pa na biso. Voilà, merci à l'équipe technique et merci à toute l'équipe technique d'ailleurs qui nous a aidé à la production de cette émission. Merci à toutes les autorités de la RTNC. Je vous souhaite meilleure vie et bonne fête de Nouvel An. Vous qui nous suivez de partout, au revoir. Papa Toton Djogo. Matondo mingi.